Bonjour, bonsoir, Nabalandinho, sur la grande découverte TV. Ça dépend à temps où le Kolanda biso vraiment. Quant à moi, je vais bel et bien. Bande konangai. Affaire yande konapso à moi si. Pamela. Wasi kotika biso. Namboka ya Cameroun. Likola Olanda mobali. Ndeko na biso ya mwasi a se retrouver na foule bandeko nanga poubelle place to boakaka basali te place to boakaka nyonso ya mabe ya salite ya nkele mwana mama na biso mwana papa na biso ndeko na biso ya Congo na zemi na ye a se retrouver na poubelle esali pasi makasi bandeko na ochila bino boyoka ba famille na ndenge bakoloba ndenge bakopesa explication ebandaki ndenge nini ti ekoma wana ti se retrouver kuna na kati ya Cameroun pour vraiment bandeko mamboyo non na ochila bino boyoka utaki wapi akendaki koluka nini eloko nini ebendaki akende Cameroun mboka oyo tata te mama te yaya te atikalaki koyeba pe moto moko kuna te bandeko na ngai totala esika tokotya makolo totala bikolo oyo tokobalela eske obalela na mboka na yo obala moto mboka mosusu et ozotala conséquence to ozotala te lisolo ezopesa pasi etangisama ya miso na ochela bino bolanda explication ya makambo place ebandaki tina place ekokoma tindeko na biso ya kotika biso bandeko nanga tolanda mpenda munatindi bato babenga yo toza na problème moko awa ndeko na biso ozo mona o aza congolaise avandaka na Belgique na mboka na bino kombone Pamela ozo mona mufandi kombone Wilfried mobali na ye ya Camerounais bango mibale bazalaki na ngunda moko bayebanaki na ngunda ntango bayebani mobali asambi azwi te mwasi asambi azwi me bango mibale balinganaki ntango balingani bango mibale esali ke mobali oyo ya Camerounais azalaki na mwasi na ye ya monoko ya mboka na bango mais alingi ndeko na biso na profit pe ka ya mukanda po yazwa mukanda achezeme tango acheze donc na minute oyo mwana oyo amoyoka na obenge mwana Wilfried oyo ya mobali oyo achende ndeko na biso mwasi zemi babotine mwana moko na minute oyo mwana ngo aza na 2 ans siko oyo mutu oyo bozo mona oyo asali ndenge nini nzoka nde achaki mwasi na ya monoko ya mboka zemi mais ndeko na biso Pamela ayebaki eloko te ale soki pe bayoka naki ye soki pe ndenge nini ye mobali asimbi nzela ake na mboka na bango na Cameroun tango akomi kuna abengisi ndeko na biso po ndeko na biso akomaki na 2 kosi ndeko na biso mwasi bon ndenge okomi na 2e zemi boye pona bala yo ifo ya na mboka na biso yo fo landanga ye asombeli ndeko na biso mwasi billet simple sans retour et sali ke ndeko na biso pa mwasi piatulu abeteli pe entourage na ye ke nga azoke na belle famille nanga et proche na ye moko ya Camerounaise apesi ye pe ordinateur na valise memela bandeko nanga kuna na Cameroun ndeko na biso ya Congolaise ake pe na Cameroun bakutani pe na mobali mais tongo bakutani na mobali oyo azoloba ke tongo bakutani amemaki ye na hotel ntango amemi ye na hotel ndeko na biso mwasi ayebisi ye ke otenga nde naza boye naza na makambo nanga nazosala tika nganga na vanda nga naza na makambo nanga tandis ke ndeko na biso ayebi Cameroun te amona Cameroun te akenda Cameroun te ayebi makambo ya Cameroun te ye akendaki nde pa mobali et mwana mobali oyo ozomona na foto oyo auti kozonga na Belgique na bino kuna le 5 oyo mais azoluka siko mwasi tandis que biso nyonso na famille toyebi ke ndeko na biso ya mwasi aza pa na ye mais ye azoluka ndeko na biso ya mwasi na Belgique ndeko ya biso ya mwasi Pamela avant na Bruxelles côté ni na Charleroi na Charleroi na bali na biso na Charleroi siko na moma oyo elo nini esalami ye mwana mobali oyo abandaki kovandisa ndeko na biso ya mwasi na leki na ya mobali tangu kaka azwi ndeko na biso mwasi amemi ye na douala na bango kuna azwi mwana ya Pamela
na leki na mobala ke kotika bango pambanda donc ndako ya Pamela a récupéré mwasi na ya camerounaise a kotisi kuna azana mwana beba 6 mois donc azui na mwana Pamela o aza porté disparu tozo ebate ba che wapi ake kokotisa kuna et na moment oyo tozo lo babo ndeko abu bien rectifier yo akendaki Cameroun a kotisi kuna te ndaka Pamela bakangi ndaka Pamela bakangi mwana Pamela na ndeko na beau frère na ye babinu bakena ndako mususu oyo Camerounais na zaka na mwasi ya mbanda wa na mwana ana mwana 6 mois bongo ye moko Pamela mwana na ye liboso za na ageni 2 ans bongo ba famille ya Pamela tango batali depuis Pamela bungi asali combien de jours ye famille ya liboso ya Pamela yozo sola na ya toya Pamela a quitté Belgique le 31 octobre dans accueil à lobby na batu ke ngana ke sala 4 jours ayebisi nani amina ye basambe la place mo aka camerounaise ke na ke sala 4 jours a quitté le 31 mobali wana zongi le 5 mobali ye mona monora témoin ke yenda yambaki Pamela na aéroport donc mobali asombela ke billet avant ba le 16 asombaki billet avant le 16 octobre na carte na yi bino démarche ni bosali na la police déjà to siko le pom mama toza na bandeko mingi kuna te toza na cousine moko kaka nde azalaka na Luxembourg mais du moins akendaki na la police akendaki ko alerter na police mutapesi biso kutu notre sœur nous avait rien dit mutapesi biso piste nyonso ezali camarade na ya camerounaise bazalaka na yende atinde biso photo billet yende ayebisi biso kapesa Pamela na ndako na jeune gado ngala na Congo RDC ngala na Congo azana Kinshasa alors Cameroun ya camarade à petite sœur ya Pamela nde ayebisi biso ke d'ailleurs son mari là son petit frère donc les beaux-frères de Pamela habitent là le même toit que Pamela tant Pamela voyageait yenda tikala ki na ndako na mwana mais tant Wilfried azongi les 5 abandi recherche les 7 nda abandi ko tuna taximen no amemaki Pamela pour atika na aéroport taximen na congolaise a congolais nde taximen na lobi oh mais fi wana na yebi ndeko na ye moko na yebi misa na ye moko Daniela nde abengi mobala Daniela na mona ndeko Daniela yaka wana ndeko wana a voyagaki les 31 ngam na tikaki na aéroport alobi ake na belle famille na ye et tant azo kenela atako so na téléphone na mutu azaki dia na dollar mutu wana yebisa bimisa mbongo abimisi mbongo yebele ye monta mbongo ayebaki wana opesi ndeko na bino ataza na Luxembourg aza mi place ko sala aza nango aza na billet aza na numéro ya camerounaise wana Matondo aza nango. En tout cas merci beaucoup pour l'appel oyo bengi ngai Matondo zolanda nga ya bale bo komela biso na privé poto pesa bino ba numéro na pesa bino numéro ndeko na biso aza na Luxembourg ou aza na ba dossier so yemta memi na la police aza pe na ba billet à Pamela azali la billet à Pamela azali yena aza na numéro ya camerounaise wana azo témoigner c'est ça mais lui-même le monsieur Wilfried alobi na biso boye yemda sobaki billet yenda yambaki Pamela tant Pamela yemta kino zo na aéroport. Tiko yona Pamela ya bobande ko solola na Pamela tout le temps azaki leki moko ya mwasa ndeni ya cool a solola pesa ba fio basaka ba hypocrite ba bango moko ya ba aza jaro mutu abomba ba secret lo barate bongo naza kolela mama mwana wana badake na Belgique tosololaka na ye me musanza oyo mobimba tosololi na ye te toza kotuna mpona nini mwana azobenga te orke mobali wana se azwa ye akende na ye na mboka na bango soki mpe ake koboma ye kuna soki mpe akanga ye kuna na ndako moko boye soki mpe atia ye wapi alakisa biso azongisa mwana wana azokende na mwasi na soki mwasi soki fiancé aputele kaka tike ya le bongo ya retour mpona nini afutaki te po ayebaki makambo azokende kosala mwana wana atiki mwana 2 ans siko papa wana yembala mwa récupérer mwana wana est-ce que ezalaka toza na posa bino bakonzi ya mboka na biso bokota na likambo botalela biso likambo oyo botala likambo oyo mama esuka boye te
Et comment on peut se pogner dans bouton tozo là la sous-souté Nicolas Mona wana bana kenda. Les autorités venez en aide. On ne sait plus supporter les stress, les douleurs, on ne sait plus supporter. Tel que vous me voyez, depuis qu'on a eu l'information, depuis les samedis, je n'ai jamais mangé. J'ai vu avec des lots. C'est ma sœur, moi je suis leur aîné, leur responsable. J'ai fait d'où commencer, les autorités. Boya kosunga biso na makambo yeli biso mokonza mboka kotika biso te ministre portefeuille ministre de justice kotika biso te tala likambo jeli kana kata libota na biso papa soki bosungi biso te tokokende pa ya nani po bino nde bakonzi na biso. Et voilà bana mama buto yoka vraiment ba propos ya bandeko ndenge balobi sur loi ndeko na biso grand frère na moko to propre ya boyoki ndenge alobi mama na ye noko na ye en tout cas bakolela ndeko na bango ya mwasi vraiment baosenga aide même na bakonzi ya mboka batia loboko mpona ndeko na bango ya mwasi solution emonana na liwa na ye bamona clair na liwa na ye parce que mobile asombaki billet ale asombaki arreto te veut dire ayebi eloko nini oyo apreparaki eliko nango ntango bazongi kuna kozonga mobile azongi amemi na mwasi na ye oyo ya mboka na ye na mwana baye kovanda kana même ndako oyo bavandaki na ndeko na biso ya mwasi Pamela. Vraiment bandeko makambo oyo eteyaka biso surtout biso bana basi ata bana mibali place ozolingo tia lekolo oyebi kotango ndenge ezalaka te bakamerune bana makambo ebele baza na makambo ebele preuve neti oyokaka batémoignage kilikili même so otala bafilme na bango basérie na bango ocomprendre bazalaka ndenge nini bavivaka ndenge nini yango ndeko mwasi ndeko mobali faut tosala très attention makambo ya Pamela eteya biso pe à son âme. En tout cas courage ebele na famille na ye courage na bakongolais nyonso parce que aza moko ya biso ya congolais ndeko na biso ya mwasi vraiment esali pasi bandeko bosabone bolaike bopartage biso.